Ma Mission TV, le miroir du monde. Azauti tapatana uzafunga nuki. Bonsoir, c'est Pete. Ah merci! CPX! CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis! Ah! Isaneyo! Mengait! Ah! Oyo le kiu. Una le kiu ya pesa mambo. Ah ma chère! Ah ma chère! Yakabu. Ah! Ngale lobi oyo! Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti Abimaka des services. mais ma chère CPX. oh ils allaient GPX 10 ans de service. 10 ans de service Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. batate ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makambo ya bino badesode bukomoluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde.
balandi ya mamiso télévision mbote boko biso bongo otia mokili mabongo tokamatami awa na marche longo bandeko ya FARDC baso pena bakoboya ete mwana mboka Tambwe Mwamba azala bongo président ya Sénat ba pena bakotelema yango makasi mwana mboka mbote ndeko na ngayo tobimi na kati ya marche mbote tobimi en tant que peuple congolais toyebisa Kabila a changé soit na ye na moto Alexis Tambwe Mwamba biso peuple congolais jeunesse ya bamouvement citoyen abengisaki peuple congolais na nzela po toloba na bango ke tokomi na moment oyo bango bakodistraire peuple te Kabila alingi atia biso wapi Kabila alingi ke atia na Sénat moto oyo akoprotege ye Kabila bosani ke peuple congolais akola besoin ya développement yango tolobi boye Alexis Tambwe toyebi ye na bakashe ya mabe Alexis Tambwe anyokoli congolais yango tosengi ke alungolela biso Alexis Tambwe bakati ya ndaku ya Sénat mwana mboka mbote sikasikala mpe baatu likomo basi babetisi batie pene babetisi na kati ya FCC okosala marche motu eza nini mpena balimoka basimba nini voilà et la marche qui est organisée aujourd'hui nous demandons avec énergie que Tambwe Mwamba ne sera plus candidat du Sénat aujourd'hui avec énergie nous refusons c'est pourquoi nous avions dit au peuple congolais de sortir dans la rue et de marcher contre cette candidature. Merci beaucoup. Bongo tokokoma bongo na linaka na biso mokolo mo eloko bongo penza tokokoma kino na suka wabe pai bakotelema na ndako ya Sénat kotika bongo memo na bango na ntina ete baboyi solo penza candidature ya mwana mboka Tambwe Mwamba bolanda. Oui. Wakati kwani? Wakati kwani? Honda. Michel. Michel.
biso aboye CPX. Ah, merci! CPX! CPX ici, c'est la Tatia. CPX, c'est un machin. Louis! Ah! Ils en ont eu! Mengaït! Ah! Oyo l'équipe! On a l'équipe où il y a pas si mal. Ah, ma chère! Ah, ma chère! Yakaboui! Ngane lobi oyo! Biso tomesana kanda te! Awa moto nyonso soki akoti abimaka de Mais ma chère! CPX! Oh, ils allaient GPX! 10 ans de service! 10 ans de service! Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa. Batata ebele bakufi bazali na sa mabele. Oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye. Ezali na baagence mosusu bazala bakosi ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga Esika bana na biso bazali. Et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.